gestion CAA compagnie aérienne ya bana mboka oyo mesala kosebesa bino na qualité ba service de ndenge boyebi toujours soucieuse ya kotia à l'aise ba passager na ye ba voyagaka kitoko tina destination tala tina pekisi biloko nyonso oyo ekotaka na cabine te c'est-à-dire passager nyonso akoki koyena biloko te amata nango na avion lokola coupe-ongle ciseaux pen pe barrette mbeli canif mini surtout masasi grenade marteau pe tournevis frite pe hamburger to biloko ya kolia lame de rasoir parasol bouteille ya mai munduki parfum pe briquet wana ba recommandation ya CAA kolo nango a souhaité bon voyage na ba passager na nyonso CAA mfumu ya mapata na RDC. Bonne bolandi journal la peuple info lingala mbote na bino nyonso to fongoli yango pona kotasa bino ndenge séance plénière esalemaki kitoko kuna na chambre haute ya parlement toujours na bokambemi na ye moko honorable président Jean-Michel Sama Lukonde bolanda ba design sous la direction ya président ya Sénat Jean-Michel Sama Lukonde Kenge de chambre haute ya parlement ba votaki pe ba déblocaki ba texte club pour na gouvernance pe développement ya liboso ezalaki fiscalité sécurisée ya ba projet ya coopération et pa wapi ministre ya ba finance Doudou Fwamba Likunde a présenté qui projet ya loi modifiant ya loi numéro 14/005 qui est le 11 février 2014. Objectif ezalaki ya ko clarifier pe ko sécuriser régime fiscal, douanier, parafiscal échange applicable na ba convention ya collaboration pe projet ya coopération ya ba enjeu to moni bongo ko pe sa stabilité na ba partenaire technique pe financier ko accélérer exécution ya ba projet ya développement pe ko attirer plus ba investissement grâce na cadre fiscal transparent Sénat a critaki ba point sensible to moni bongo na exonération na mécanisme ya compensation douanière pe préservation ya ba recette publique ya mibale ezalaki recherche scientifique ba dotaki na RDC loi moko moderne et pa wapi commission socio-culturelle a présentaki tableau ya amendement ya proposition ya loi na oyetali ba principes fondamentaux ya recherche scientifique pe technologie ambition réelle ezalaki ya kopesa na recherche scientifique levier ya développement na kofinançaka recherche pe ba laboratoire na ko protégeaka propriété intellectuelle na ko formaka pe ko retonaka ba chercheurs congolais pe na ko créaka ba pont entre ba université pe industrie via ba PPP na RDC après débat 76 sénateurs ba voté ki oui pe débat abstenaki faute na texte identique na oyo ya Assemblée nationale projet ba memi yango na commission mixte paritaire na 48 heures pour la harmonisation nango ya misatu ezalaki budget rectificatif 2026 et pa wapi déblocage ezali bongo consacré commission mixte paritaire et COFID a ko déposer rapport ya harmonisation na projet ya loi ya finance rectificatif 2026 fiscalité et ko permettre na gouvernement ya ko ajuster ba crédit na ba priorité pe ba besoin ya lombango ya année enjeu ezali na taille ya ko assurer concordance entre ba prévision pe réalité ya terrain na ko garantisaka bonne gouvernance résultat ya vote ezalaki 76 sénateurs ba votaki oui texte ezali bongo harmonisé oyo ba ko transmettre yango et pas ya président de la république pour la promulgation nango kuna balobelaki pe nomination ya Sankuru et pas wapi communiqué moko et pesamaki et pas na moko président ya Sénat Jean-Michel Sama Lukonde Kenge oyo a annoncé nomination ya ordonnance présidentielle ya honorable sénateur Lodi et Mongo na poste ya gouverneur ya province ya Sankuru pe prochaine étape ekozala promulgation présidentielle pe harmonisation ya texte ya recherche scientifique.
Gouvernement Soumino a procédé qui vendredi na lancement ya phase ya structuration ya projet Kamba 2035 na nzela ya signature ya protocole d'accord pour moderniser ville sainte ya Kamba. Nathalie Kaila pesi mino ba détail. Gouvernement souminois a procédé qui vendredi dans le lancement ya phase ya structuration ya projet Kamba 2035. Dans la signature ya protocole d'accord Oyo et ezali ko viser ko moderniser ville sainte ya Kamba pe lisusu koluka ko développer corridor économique na Congo central. Ezalaki na cérémonie officielle organisée na hôtel du gouvernement Oyo esangisaki ba différentes parties prenantes. Lokola cabinet ya premier ministre, ministre ya aménagement du territoire, ministre délégué près ministre ya urbanisme et habitat en charge de la politique de la ville, ambassadeur ya Égypte na RDC, agence ya pilotage, ya coordination et ya suivi, ya ba convention ya collaboration, représentant ya ville ya Nkamba, pe ba partenaire technique et financier. Ezala qui placé na supervision directe ya premier ministre Judith Souminoa. Initiative Oyo ezali pona ko transformer Nkamba lokola pôle moko intégré Oyo ezali ko sangisa spiritualité, industrialisation, développement durable pe lisusu Oyo ezali confirmé et pa ya directeur ya cabinet adjoint ya premier ministre en charge de l'infrastructure Gérard Tumba. Bosimba pe boye ba kepo na ye cérémonie Oyo ezali volonté ya gouvernement ya kotombo la vision Oyo etalisami et pa ya chef de l'État et comme réalité Oyo etongami na respect à institution pe ba compétence Oyo pour na intérêt supérieur ya mboka. Programme Kamba 2035 ezali koleka cadre simple ya rénovation urbaine kasi ezali pour na ko créer véritable pôle ya croissance interconnectée na corridor stratégique Oyo ekosangisa banana pe Kinshasa. Objectif ezali kotombo la production agricole pe ko favoriser industrialisation locale pe ko dynamiser tourisme na Congo central pour na ko respecter identité spirituelle. Alobi tozali kozela awa ba engagement et comme rapidement ba action moko concrète na respect ya ba loi ya République démocratique du Congo. Na suka ya événement directeur général ya APCSC Freddy Yodi Chembo a expliqué que signature ya protocole d'accord Oyo ezali ko créer cadre moko ya concertation ya négociation pe ko aboutir na convention pe na collaboration. Pour la partie gouvernementale, alobi, ministre délégué près ya ministre urbanisme et habitat en charge de la politique de la ville, Bangasa Yogo, y a posé que signature Oyo na protocole d'accord na qualité ya autorité sectorielle chargée ya projet pour Nkamba 2035. Boye République démocratique du Congo Oyo azali ko collaborer na projet Oyo elongola ba partenaire technique et financier égyptien Mingi Penza Samco National Construction Compagnie P Squadra Développement Group, deux acteurs Oyo ya minene na développement d'infrastructures urbaines pe na Afrique. Conformément na troisième pilier ya programme d'action ya gouvernement na leadership inclusif pe participatif Oyo ezali prôné et pa ya premier ministre Judith Souminoa Tuluka et ezali ko pesa kumoko ya accélérateur na aménagement ya territoire national pour na ko assurer connectivité maximale. Objectif ezali ko réaliser mingi ba projet structurant Oyo ezan impact moko réel na vie ya ba congolais na réalisation ya projet Oyo ezali ko comporter volet historique, touristique et culturel pour être Nkamba ezali bongo étroitement lié na vie ya œuvre ya Simon Kimbangu Oyo azali figure majeure ya histoire religieuse congolaise. Vice-premier ministre, ministre ya économie nationale Daniel Mukoko Samba a procédé qui jeudi 16 juillet na lancement officiel ya ba activité ya relance ya production ya loso kuna na province ya Mongala et récemment Pinemi Fabrice Lundobi va passer nous détails. Kola ezalaki annoncé na précédente édition, vice-premier ministre, ministre économie nationale Daniel Mukoko Samba a procédé qui jeudi 16 juillet na lancement officiel de l'activité ya relance ya production rizicole locale na province ya Mongala, initié et par ya ministère ya économie nationale peut porter na fond ya régulation économique forêt na Mokuse, établissement public oyo spécialisé
placé na tutelle na ye initiative oyo ezali mise en œuvre na implication ya service technique spécialisé ya ministère ya agriculture sécurité alimentaire ministère ya développement rural pe ministère ya infrastructure pe travaux publics na nzela ya ri bumba loso na biso gouvernement azali kozela structurer chaîne moko ya valeur intégrée oyo ezali relier producteurs locaux na transformation industrielle pe na distribution pour na renforcer souveraineté alimentaire. Na cité ya Ebonda, territoire ya Kombomoko et Paiwapi cérémonie et Salimaki, tour à tour, directeur général ya société Rizikol ya Bumba, directrice générale ya PHC, pe gouverneur ya Mongala, bakumisaki initiative gouvernementale oyo bango nyonso bataki na avant projet structurant oyo ezali kokotisa ba communauté locale na modèle économique ezali ko garantir pe ko déboucher na ba producteur pe ko favoriser transformation industrielle ya loso. Ce n'est pas juste un projet comme tous les autres, c'est la relance d'une ambition nationale pour assurer l'autosuffisance alimentaire à travers un projet de riz. Ici, nous voulons peut-être juste spécifier que le projet ne va pas travailler avec, c'est vrai, la société Plantation Huileries du Congo pour produire le riz. Ce sont les communautés, c'est la population, les communautés qui vont produire ce riz avec l'appui technique des plantations et huileries du Congo. Namaloba Naye, vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, a rappelé que relance Oyo et Zali Bongo ko constitué aboutissement ya mission économique Oyo et Zali Kokumba na Mongala en octobre 2025. A souligné que projet Oyo et Zali ko visé ko ça la production locale, véritable moteur et création et richesse, y a emploi et ya sécurité alimentaire. En octobre 2025, j'ai parcouru la province de la Mongala, de Yalingimba à Bumba, à Lissala. Je reviens ce 16 juillet 2026 pour lancer l'un des projets phares résultant de cette mission économique. Produire nous-mêmes notre nourriture permet de mieux stabiliser les prix. Il est donc temps que les immenses potentialités agricoles de notre pays occupent enfin la place qu'elles méritent dans notre développement économique. Nasuka ya intervention na ye, Daniel Mukoko Samba a pesaki coup d'envoi ya projet Ribumba Loso na biso oyo est marqué démarrage effectif ya activité ya relance ya filière rizicole na province ya Mongala. Honorable Jacques Njoli, rapporteur, il y a bureau, il y a Assemblée nationale, a participé qui week-end et qui na cérémonie toi pas pour la paix et le développement. Oyo ezala qui organisé na palais du peuple héritier Mapine Mazai kuna na compte info Lingala. Na cérémonie Chouapabomoko pour la paix et le développement, organisée samedi 18 juillet 2026 na palais du peuple, rapporteur à l'Assemblée nationale, professeur Jacques Njoli et Sengekeli, a lancé qui appelle Moko ya Makasi na unité à Basi pe ya Mibali nyonso ya Chouapa pour na ko faire développer pe couper sa priorité na province na bango. Na intervention na ye Jacques Njoli a talisi qui est paix durable et koki kozwamate sans véritable développement économique et social. Pour naïe, ba division ezali ko trouver ba origine nango na pauvreté, raison pour na wana ba énergie et sengeli ezala mobiliser pour na ko améliorer ba conditions de vie ya population pe lisusu pour éviter la rivalité politique. Rapporteur et Assemblée nationale adressa qui tableau moko préoccupant, il y a infrastructure, il y a province à rappeler que Chouapa et ezali ko disposer à ta kilomètre mon côté en zela oyo ezali asphalté oyo ezali komema kino na fleuve ezali suffisante kasiye atalisi ke absence ya banzela oyo ezali kosangisa boende tina ikela befale tina monkoto obstacle oyo ya makasi ezali bongo pona développement ya province boye kimia moko ya malonga ezali bongo développement ndenge atalisaki pe asengi na bactère politique ba force vive nyonso basangana basangisa ba effort na bango pona kotonga économie ya province na bango pe kopesa meilleur avenir na population. Na conclusion Jacques Njoli a exhorté basi pe mibali ya Chouapa ba privilégier ba projet ya développement plutôt que soit na autour ya ba poste politique et sengeli basala unité moko ezala socle ya paix pe ya progrès ya province.
Rapporteur adjoint Jacques Njoli a participé à Kipé les sous na vernissage. Il y a livre, il y a la politique dans le droit OYOP à signer Kibongo préface Nayango. Héritier Makindemi. Professeur Jacques Njoli a participé à ce week-end de l'équipe à vernissage et à ouvrage. La politique dans les droits, il y a Arlat, puis Kela, Oyo, Asigna qui paie, Asigna qui préface Nayango. L'intervention naïe constitutionnaliste professeur Jacques Njoli a commis sa qualité scientifique et à œuvre. À talifike ezali kotia na lumière par rapport moko complexe entre droit et longo na politique. Pour naïe droit et koki kozala réduite dans simple instrument ya pouvoir politique. Boye oyo ezali bongo ko éloigner mingi ba réalité ya société. Pour na Jacques Njoli et Sengekeli alobi droit ezali ko demeurer avant art moko ya bien vivre ensemble fondé na justice na équité pe na cohérence ye a félicité qui pe auteur pour na profondeur ya réflexion oyo ezali bongo ya ba grand penseur ya science juridique pe politique rapporteur ya Assemblée nationale encouragea ki ba jeune juriste ba ye bana kotombola droit pe ba guider ba valeurs humaines pe éthique oyo ezali capable ya encadrer action politique pe ko consolider to pe ko batela état de droit. Ouvrage politique dans le droit, ezala qui présentait la contribution na réflexion pour l'interaction entre droit, politique et gouvernance démocratique. Tel fait les sociétés boyeba que la jeune ya avenimba makuna na commune ya Ngaliema mingi na quartier Ipeni bataki maboko na quelques wewa o bazali konyoko la population ya coin o Stéphane Skande. Balobaka na 9 jours ya moyibi jour moko eza ya nzambe weekend eleki ba jeune ya avenimba makuna na Ipeni na commune ya Ngaliema balalelaki ba crimi kusa bakangaki 3 motos na ba postura en plein partage ya mbongo oyo bautaki koboto la population loko la venimbama e koma nango siège ya ba crimi nde ba jeune batieli bango maboko bota la résultat bakangi déjà 3 oyo mobilisé bana mbama bakima kimbangu na susiato ya Ipeni epai wapi komanda Sambia oyo babengaka Satonde a dirijaka oyo ayaki na lombango bakangaki na bango elongo ba crimi oyo bazali kosala insécurité kuna na Ipeni tozo souffrir pona batuya ba moto ba postura zo bi ba 4 mo bi ma 4 ezaki zo ba cicatrice ba machette ma boko ba beta biso yo to de moni ba moto qui se belé trois motos qui si ils auraient une place ba okabola saki oyo ba panzi yango on va ouvrir le moto là les orema bango to ba za ba volé bango tangi bango ba petit na biso ba faux petit na ba moto baza nango eza ya ba moto ya koyiba na ba moto tokangi bango lelo donc ba produit kala te il faut ba kende penza buloko bazo subisa batu nde mabe eza ba biloko moko tozoli te nango po ya koyete chef de l'État ba criminel boyete to boyango pona histoire bosengeli boyeba ke avenimba makuna pembeni ya complexe scolaire la borne et comment nango nde na insécurité ya makasi surtout soki 19h ekoki en tout cas il faut kotambola na keba bakoki kobotola yo sac perruque mbongo to pe eloko nyonso oza nango na maboko selon information bana oyo bazali mingi kouta na selembao pompage quartier Ferkis penzinga population ya mbama basengi na ba autorité batiela bango poste ya la police oyo bakobatela bango pe biloko na bango longonya na susiati ya Ipeni na bokambemi ya komanda Sambia Satonde oyo ayoki kolela ya bana ya mbama na quartier Ipeni non loin ya complexe scolaire la borne pesango malamu. L'enseignement va retenir que la inscription ici est bandit dans complexe scolaire Mama Pemba MPD école ya fondation Nero Mbungu Ladi Landu.
année scolaire 2026-2027, papa, maman, comme tout n'a pas question et belité. Kota la paix de gauche à droite, kende kaka tout droit. Na complexe scolaire Mama Pemba, na extension na yango nyon somi balé. Ba école ya fondation Nerombungu, ba inscription et bandi déjà. Yango ezali kosalema chaque jour. Bota la bino moko ba bijou oyo fondation Nerombungu, atie pour na éducation ya bana. Ya kosamba ezali te awa kobanda na cycle maternel formation ezali ya kitoko ezali kopesama pe niveau eza vraiment ya likolo basorti ya ndenge na ndenge esalemaka na ba différents sites ya ville ya Kinshasa. Bongo na cycle primaire yango pe ebandi de première année à 6e année primaire oleki na secondaire pino na humanité option nyonso oyo olingi ezali awa baelève bazali kotanga vraiment na bacondition ya kitoko botela bino moko basalle de classe pe bacondition nyonso ezali korépondre na banorme ya UNESCO. Bongo bapratique ya kosamba ezali te baatelier moderne ya kafu même baekole mosusu balekaka mpo na kosala bapratique na bango. Baatelier moderne oyo ezwami mpo na coupe couture, mécanique générale, électricité, construction pe bongo na bongo. Botela bino moko salle ya informatique awa informatique pe anglais ezali obligatoire na baniveau nyonso. Complexe scolaire Mama Pemba bosimba ke Dieu est notre force, nzambe de azali force na bango ndenge kaka elobomaka awa bilembo na yango ezali komonana. Bongo formation ya kitoko pe ya qualité ya boye ezanga kobota résultat ya kitoko luvunu bino moko boyoka. Mama esika enseignement ya kitoko ezali kopesama ezalaka mosika te. Fondation Nerombungu ateli bino ba bijou oyo outa na commune ya Maluku to pe na commune ya Ngalema kobanga te. Complexe scolaire Mama Pemba 1 yango ezwami na avenue Bantandu numéro 44 na quartier Likanga na commune ya Kisenso. Complexe scolaire Mama Pemba 2 yango ezwami na avenue Mwanga numéro 11 quartier de la Paix toujours na commune ya Kisenso. Awa ba enseignants bazali très qualifiés pe bazali disposés pour na former bana na bino toujours na cadre ya devise na bango discipline, travail et réussite. Ba parents boki mambango pour na kokomisa bana na bino boki mambango pour na kosala ke bana batanga kitoko pe bakoma utile basunga République démocratique du Congo. Kasi pona yango pona école ya kitoko choix ya kitoko ezali complexe scolaire Mama Pemba na extension na yango nyonso mibale. Fondation Nerombungu tondimi yo oyo ezali mobange na contribution pona éducation ya bana ya République démocratique du Congo na ba frère ya muke bana bazali kotanga lokola na ba école ya Dallas na États-Unis d'Amérique tomoni yango. Pour l'année scolaire 2026-2027, inscription ici et bandi na itemat binza delvo pour la détail et l'ongona Stéphanas Kande Francis Kanza Lokoka. Inscription 2026-2027 na Institut technique de météorologie, aviation et télécommunication itemat binza na Mokuse et bandi yoka itemat binza et depuis Insta bazali organisé par formation technique ya ndenge na ndenge oyo ezali kopimisa bana na bino ba ingénieur awa na Kinshasa. Formation technique na niveau ya humanité ezalaka kaka awa na itemat binza étape ya Insta kobanda na première séance na 6e des humanités selon appellation ancienne par section ezali boye aviation civile, mécanique générale, mécanique auto, électricité générale, électronique, radiotransmission, agronomie, météorologie et
environnement, coupe couture, construction, innovation et kotimbula oyo na EPST, kauti na approche par compétence, pe basculer na approche par situation, et la kisi, formation na domaine technique et comme plus ma pratique ndenge yemoko, préfet des études ya Itema Tibinza, Louis Kabangu à lobby. Alors, avec système oya sikatozana nguya réforme, oyo telongoli bana na approche par compétence, balakisi batindi biso toko tsoko na approche par situation. Oyo lingo lo banini. Ezalo kola oyo tozana ngolo na supérieur, tozana ba étudiants bazo sur le système LMD. C'est-à-dire na niveau secondaire, l'État peut amener biso na système ya sikawana oyo zibenga par situation dans le cadre que ceux qui bapesi mwana exercice bazo créer situation. Bapesi mwana pour que mwana a découvrir nano difficulté ou bien panne ou bien problème après apporter solution. Ça s'appelle approche par situation. C'est-à-dire situation toujours créer ou pas bana pour que mitu e fongwama. Itemat aza parmi ba école pilote oyo EPST acheli motema. Pour être tokoba to bandaki na niveau 1 au to bandaki benga kala 3e et l'autre zone à niveau 3 parce que tu le guides à niveau 1, niveau 2 et l'autre zone à niveau 3. Dès que tu termines à niveau 4, c'est l'examen d'état, c'est le diplôme. Mais avant même moi, comme un examen d'état, il est capable, il y a que ça l'entreprise, atelier, garage, laboratoire, à partir de la méthode, dans les alliés réformes, qui toquent, oyo, ce qu'on a dans la vie province à Kinshasa, peut-être les accords étaient maintenant à l'école moko, c'est-à-dire les écoutes biso bana bakei na niveau à connaissance makasi à technique. Posi mbake, soki mwana na yo atangi awa inane ya pamba, tope premier niveau, akoki deja kobanda musala, Itema Tibinza, bazali na ba laboratoire ekuba, kaka ndenge bozali komona, sete mitonga, apengi ba jeune fille, oyo balingaka domaine technique, ba rejoindre Itema Tibinza. Basi nyonso ozana na ndako ozoko traîner boya na Itema réforme ici salemi déjà tout comme la réforme sika approche par situation donc ba fi nyonso obolinga la technique oboza pour ça bo développer ba compétence na bino en tout cas mbele ya ebelani boya ebele ba inscription c'est banda qui déjà boya noki avant que to kana rapport chaque jour babiro na bango ezali ya kofungwama bon le cas déjà konzo ba formulaire ya ba inscription pour ba place ezali très limité Itema kuta yango na avenue Métesset numéro 1 quartier Congo la commune Yangalema référence entre météo kuna na Delfo. Pour permettre à nos clients de voyager dans des conditions ya malamu pe sécurité CAA abimisi liste ya biloko oyo esengeli na ba client bakota nango na cabine te Michael Bostoto. Compagnie africaine d'aviation CAA, compagnie aérienne ya bana mbuka oyo mesana kosebesa bino na qualité ba service de ndenge boyebi. Toujours soucieuse, ya kotia à l'aise ba passager na ye. Ba voyagaka kitoko tina destination talati na pekisi biloko nyonso oyo ekotaka na cabine te, c'est-à-dire passager nyonso akoki koya na biloko te amata nango na avion lokola coupe-ongle, ciseaux, penne pe barrette, mbeli, canif, mini surtout masasi, grenade, marteau pe tournevis, frite pe hamburger to biloko akolia, lame de rasoir, parasol, bouteille ya mai, munduki, parfum pe briquet. Wana ba recommandation à CAA kolon nango a souhaité bon voyage na ba passager na nyonso. CAA mfumu ya mapata na RDC. Quand tu vas pesa poto kitoko atoza mukolo to mwana sengeli na komela yango. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna ayeba kateti lero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Ole sakaye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap poto kitoko pona ba bébé pro. Mama ye, soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe abelaka te alimbaka te. Ba maman, félicitations à vos Americains. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé nayo kitoko ninyo esaka. Ba ba inga kango, santé kitoko nzoto makasi.
La grande famille Takala, baza na makoebisa na baninga pe payeba na bango liwa yandeko na bango noko papa koko na kombo ya Landu Tekateza Joseph et akufaki depuis mokolo ya le 8 juillet 2026 na sima ya maladi ya tangwa molai na âge ya 68 ans. Programme ya matanga ezaboué. Mercredi 22 juillet 2026, veillon mortuaire ekosalema na avenue Bomongo numéro 14, quartier 1 na commune Yanjili. Pe mokolo ya jeudi 23 juillet 2026, nzoto amoué ekobima bongo na morgue ya hôpital 7. Pe bokundami ekosalema bongo na cimetière ya village Kinsala. Tika été communiqué oyo ekomela bato nyonso bayebi famille Takala. En tout cas, eloni nesi la kate info lingala ya mardi 21 juillet 2026 yango ekomi na suka soki bosepelaki nango bopesa mingi. Merci na Igon Tingi oyo azaki na sima caméra pe amontaki journal oyo info lingala ezaka supervisé et pas héritier mapine mbandeko botika la malam. Au revoir. Boyebi toujours soucieuse ya kotia à l'aise ba passager na ye ba voyagaka kitoko tina destination tala tina pekisi biloko nyonso oyo ekotaka na cabine te, c'est-à-dire passager nyonso akoki koya na biloko te amata nango na avion lokola coupe-ongle, ciseaux, pen pe barrette, mbeli, canif, minisutu masasi, grenade, marteau pe tournevis, frite pe hamburger to biloko akolia, lame de rasoir, parasol, bouteille ya mai, munduki, parfum pe briquet. Wana ba recommandation à CAA. Kolon nango a souhaité bon voyage na ba passager na nyonso. CAA, mfumu ya mapate na RDC.